Votre coup, qu'est-ce qui se passe avec cette paperasse? Après l'examen organisé par le président Kadima, il nous a remis les papiers, le PV, pour que chacun regarde, constate, afin que personne ne prétexte l'ignorance. Il n'est plus question d'aller importuner la cour d'appel pour les candidats provinciaux, ni pour la Cour constitutionnelle pour les candidats députés nationaux. Mes frères, regardez vos PV. Regardez vos PV. On n'a jamais volé de ces mots. Boutouarobaki, kama papa, Oibi, mais il y a quand même d'ambre qui s'accompagne, Baïbi, la nègre qui s'accompagne. Et les compagnies Zanini, la République. Babura kandingo anate singi bapangi bayaya singi ozo la kisakutu ba résultat on a ne limité azako chola autour de votre cou. Qu'est-ce qui se passe avec cette paperasse? Après l'examen organisé par le président Kadima, il nous a remis les papiers, le PV, pour que chacun regarde, constate, afin que personne ne prétexte l'ignorance. Il n'est plus question d'aller importuner la cour d'appel pour les candidats provinciaux, ni pour la Cour constitutionnelle pour les candidats députés nationaux. Mes frères, regardez vos PV. Regardez vos PV. On n'a jamais volé de ces mots. Boutouarobaki, kama papa, Oibi, mais il y a quand même d'ambre qui s'accompagne, Baïbi, la nègre qui s'accompagne. Et les compagnies Zanini, la République. Non, 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 non. Go FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce même matin, ma polomie, le bâtiment en bocan, c'est une polomie, et à Zali Moko, il y a Babasi Bongo, c'est ma polomie à Bango, et Penza, à Zali Kose, Moula était aïbé le côté, n'a qu'à se maïmaso, Basi Bongo funda ma pona, et une polomie, absete, et à Zali Katia Batoba, Poloma qui m'a mon Penza, la circonscription, et à Funa, Bongo, et à Zali Nazala qui n'a bateau et belé, à Koki Soko Mokete, au côté la Katia Moïbi, on a Bazali Bongo funda, et une polomie, à Zoani, le Beli à Trésor Kiyombo. En tout cas, Sangwani epesaki nga pasi makasi, mais na kukanisa mingi na yeko mona ke eza ndenge la police asala opération kuluna. Soki okanga ba kuluna, en tout cas zanga kokanga ba innocente. Donc, c'est ni na suka lokola komaki ke bazaki na commission certainement, ba monaki ke kana ngai eza bongo te, ngana ko sala makambo wana te. Mais babo seni peut-être ko elage kombo na ngana liste ko longola kombo na ngana liste, peut-être par erreur ou bien mutu moko ya mutema mabe ou bien bango moko bazamite ya mabe envers ngai. Ou soit bazui ndingisa na bato moko boyekede te bongo la kantingi. Mais sinon nayebi ke
ngai makambo wana nakokota yango te nakokozala na biloko wana te nasepeli na eloko oyo seni asali mpo mbala nsima basalaka kampagne lokola biso mbala nsima bakoma mpe bapapa social ere nyonso ezalaka teke mpo ozala papa social mpo ozala na ere élection nasepeli na makambo seni asali mais balongola nkombo na ngai mpo bayebi ke ngai na makambo wana naza te batali soki batali nyonso na biro nyonso bakomonake naza bongo te sikoyo kosala nini mpo seni azongisa yo na élection? oui nakomeli seni nakodepose epa na ye seni lelo mpo atala alongola ngai na liste ya bamiyibi ya bafraudeur alongola ngai na liste wana ngai naza moto makambo wana te ya mibale na tokokombela cour constitutionnelle mpo seni alobi ke asalaki commission ayoki ngai te abengi ngai te aloba tingi yaka nano toyoki makambo boyeboye parce que nyonso basali mpo na ngai ezaka mpo na barimere tozalaki na funa tozalaki na 1649 bureau na cinéma tozalaki na 334 bureau omoni donc ngai nazalaki na 2000 témoins na espoir ke faye tozala na 2400 bureau mais nazalaki na 2000 témoins esali ke 1649 eza moke na se retrouve na bapv nango ebele e soki otali na loi électorale na mesure d'application ya article 80 ezoloba ke témoin nyonso aza sur place ntango bazokanga bureau fo bapesa ye pv ekole ndenge ezalaki kaka na 6 bureau ezalaki kaka na 6 bureau ya pamba epuis nzambe lokola azalaka ngai nzambe azalaka na ngambu na ngai asalaki ke na ekole wana nazwaki bava moke. media po na kotalisa ke singezalaki molayi na makambo tali fraude na élection ya le 20 décembre ye nani papa Léo lemba autrement dit papa Molière alobi tokokende longo surtout ke bango nyonso bakutaki bango na ba machine na bandaku na bango kokamwa yoka papa Molière 80% ya bato yo ozomona ke asale affiche na ye ati photo ya président Tshisekedi et comme il a laissé passer voilà que au fraudé comme il a autorisation ce côté image ya président Tshisekedi au kamati au tricher pendant la campagne ba moniote on sali eloko moko to lobi non ngana za mbongo na ngai ngana yebi ndenge nini ata opportun na okamata ba promettre nga valise dozo na biloko moko be biso to ko sepela to kufa ndenge wana te ya papa Molière oyo bango basali ovanda lokola nani l'honorable Tsingi Pululu charmant oki osala ki charmant te pana ke yo yebi ndenge nini batrishaka ngana kamata na vanda lokola bolole na vanda lokola ekeko yo bazomona yo oyaki na centre wana comment est-ce qu'on peut être jugé parti et si ka yo oza centre et si ka wa yo OK ko voter madame Kolo Tchomba excuse-moi je nazoka na yo peut-être oza na fou na biso oza ba concurrent yo peut-être oza nkamba koloba ya koloba wate mais campagne to mon ici ko salite ba centre nyonso okomona yo 300 biso ba bolole 4 yo zika 4 alors vous êtes là ba papier wana biso ba papier wana tozo mona ngote oyo ba saka na ba réseaux sociaux comment je vais aller à la cour constitutionnelle quand on a en tout et pour tout na kanisi na ça soki na 40 papiers ou ya vote on tout ba boyaki ezali PVT parce que ça a une valeur juridique na ba cause tribunal comment on sait que pour nous alati yango donc au monde peut-être sika c'est tout à fait normal parce que ça na imprimerie na pembeni na ye kaka na kati ndako na ye kasi papa Molière na nyonso oyo esalemi nini ndesu yo makasi sotanga ye Patrick Ouya ya tu papa ngana bengaki yo na prévenir yo obengaki na bengaki kombo na yo ndenge eza koleka na bengaki Patrick Ouya ye pa lobi te papa Molière ngana za kuna te au contraire ezaki de kingani bo pousser ngai te na panza garde na nyonso oyo tozongeli président ya Seni papa Denis Kadima na ngambu na yo olobi nini par rapport ya situation nyonso oyo eleki na élection ya ba député lokuta luvunu na bao ça va pas arriver, il y aura pas, personne ne sera nommé
vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. Le vous n'a pas. Eh bongo papa Molière, okoyeba sérieux à seni na momanini. Et nous saurons maintenant si M. Kadima Makambaloba qui est solo, est sérieux ou pas. M. Kadima, azana archive du Togo. Mais ouais, ça qu'on le va gazer na plus. Oyo a checké un ordinateur et que ba plus wana so yo frauder, on go frauder 2 fois et refusé. Comme on a mis baza pas d'identifier bango ba misapi tout. C'est maintenant nous allons savoir si le travail de M. Kadima est sérieux ou est sérieux. Affaire à suivre. Okay. Doit se prendre. Ndal Ezawa, nous sommes à Boatundu-Koyi dans la circonscription électorale de Massimanini. Un candidat désiré, Mouala Bolomakop, numéro 98, a transporté le matériel de la CENI sans aucun agent dedans. Il est arrivé et la population qui était derrière Mohamed Rigen Kikwa, candidat député national numéro 80, s'est inquiété et a suivi la situation à la loupe. La population a compris que les machines qui ont été déployées 48 heures avant ont été utilisées. Et c'est comme ça que les agents, pour arriver à Boatundu-Koyi, donc au centre de Boatundu pour démarrer les opérations de vote, ont pris la poudre d'escampette en cours de route. Et même pas un technicien, même pas le CCV, donc le chef du centre de bureau de vote, pas une personne. Et maintenant là, le candidat a choisi d'abandonner le matériel de la CENI et de fuir. Donc je suis là devant la population et les témoins. Population Yango. Donc population Yango Wanagnon surtout. Il y avait une foule immense, abandonné le matériel et bâtiment. Donc tout ça dans Boatundu-Koyi. Voilà ce qui se passe. Bon voilà, c'est CENI, la bulletin et Zanine. Bon, tout ça, on pas battre parce que les alaki agents moko à CENI, ils travaillent dans la CENI, dengue aye baiko corrompi bango busa motatini bango na mbimbi na bango basedere. Na mboka nini? Na Bosimba. Na Bosimba na nini na ukaite boso kubu. Asimbi ba bilete ba nini ba ayibi ba lamia ba bilete wana na machine. Bazokima bazokende na ba 0 heure de to zoaye akimi mbangu kima mbangu yoko bimisa na kata saki na bilamba na ya kolata ya nzoto yango oyo na bilamba oyo ya sedere ya busa na ba biloko oyo na ba bilite oyo o mosusu wana pe ebungi kaka na kata loyenge pe ndenge ekei mais oyo biso lozi essentiel yango le po ezapamba te po nini busa nde moto atindi délégation na ba soda pour continuer ba ezalaki ba yarani ça va se voir les amis te ezai koni ezai koni ba zui yango ayo braquer ba na ba soda wana na bande ko na biso wana bande ko ya busa ko ba travailler na bana Simba Apollo et na docteur Trésor na ba le moelle ozali na makaron message na bino na gouvernement ezali. Bon, message na biso na gouvernement c'est que gouvernement et na biso likambo. Ngape na zana maloba koloba biso tolala kite pona makambo ya maponani. Na butu wana to veki po ezaki gouvernement na biso to zala ko tambola ba jeune ba to bazala ki belé mais ba kotaki na butu ba kotaki na ba arme policier na chef de secteur ba kotaki na butu. Chef de secteur là. Angwa minde mwana ya ngondo oya zalaki vice ya CDR nango auti na kise na mbandaka yei basali makama bongo batiaki chef de secteur atangaki na mbandaka comme maître avocat aye akomi chef de secteur na butuna akotaki awa na réunion na biso ko nyokola bato te boko tambola te eza makama pona memuta ko bima na butu te toza ko sutuka bako zo ba kondi ya bureau ya CENI oya zali secrétaire awa na gouvernement na Bosimba président na nini na boso kubu abimisi machine. Tango biso tokebi na likambo wana tobandi kolanda na sima malembe
bango liboso biso na moto na sima kama moni biso na pression makasi babwaki moto oya mosusu na machine apoti zamba batiki chakosi na sima tolandi boti tokokanga mwana mboka bamosusu bazwi nzela bakendeki tobangi kolanda bango mpo bazalaki na mandoki totumba moto bazalaki na mandoki lokwa oyo moto na biso na bosimba azalaki na bondoki te yango biso tokangaki ye tozwi bendisi ozomona oyo ezali na sede tozali na butu oyo ezali makaro na ye moko bozwi na kati ya chakosi na bango oyo mosusu asimbaki machine abwakaki machine nini sakosi me moto ya machine asimbaki arme to tokomi pene apote biso arme eloko biso na maboko pamba tobangaki yango tolandi kaka moto na biso mpo azali maboko pamba tokangaki ye na babingisi ozomona oyo eza makaro na ye na babiletin nde tosimbi boye oyo ezali badokima na ye mpona kokoma makambo na biso bosimba karton na ye oyo ya kokoma makambo na biso bosimba carton ya babilitaire yango omoni ezalaki ebele na maboko yango topesa keke botala biso likambo oyo vraiment biso kote oyo tovote te Jaluse Busa atimi bato na ye na bambongo na baarme moyen ke tovote eza te pardon botala biso likambo tozosufri balobi ke sidu bangi bato baza te apart Jaluse mais biso tozosufri mpo na ye bakonzi balenge bazali batiela biso maboko batala biso likambo makasi awa na secteur ya Ndolo Liboko eza territoire te mais secteur ya Ndolo Liboko toza moto asede ofandi bien mais soza moto asede te po apote baarme na butu tovote te bamashine nyonso tu ezongi likawa ya biro ya mambongo ezongi likawa ya bosimba munene ngomba ezongi likawa biso tozovote te ezongi na maboko ya chef de secteur na mafia ya bato ya CDR nde bazwaki yango bake nango boti na ndako ya chef de secteur nani angwa minde babandi kovote loko ngai natelemaki na moto nakie boti na butu nakomi kuna nafandi mpo ngai bonoko na ngai likawa ngai bonoko likawa mboka bosimba tofile me namona ye na bango te mpo ezali likambo moko makasi mpo babengaki biso na baarme me bavota isi place na ndako ya chef de secteur angwa minde Buzobisien, on a fait à Bakizengissien, Zoba.